ngai mpe na ye napesa oyo nabongisi. Ote ndeko Silolo Félix Antoine Tshikata Bombe nonusilare awuti kovoyage lobi azali na tournée ya 6 pays, c'est-à-dire 6 voyages. Voyage moko 2 millions de dollars. Voyage moko 2 millions de dollars. Et continue babimisaki 34 millions de dollars américains pour 17 voyages. Awa abimisi lisusu combien? 12 millions de dollars américains. Tokomi na 46 millions. Oya bimisi banda shibokoza moyi ya moyibi 42 millions. Ezokende na ba voyage. Akiti Tchad lobi. Ake Tchad. Lelo azali kokende Tanzanie. Après Tanzanie ake Zambie. Donc il y a ça de Bachela. Les condoléances na mabota oyo bakufa kilobi na village ya Lokete. Village ya Lokete alishi se kote ya Maloko. Lamuka oye. Batumbi bakongole na bandako. Epa ya Barwande oya ngambo. Ya Brazzaville. Tomoni présence ya ministre intérieur akitaki kuna lobby. Tomoni présence ya ministre ya défense Mwanavika autuko kita kuna lobby. Awa pays négociateur, pays oyo pays médiateur elongo Angola ekomi dédication de ayebisi ndeko Silolo esengeli Paul Kagame bokutana na ye pa ya Sassou. Lobi tomoni Sassou a voyagé. Azara Russie et pas de Poutine. Akei ko formaliser l'accord na bango militaire entre Congo Brazzaville na bango. Il y a eu plusieurs critiques au de Sassou na discours na ye. A critiquer biso Congo ya ngambo. Tozana ba leader politique te na kati ya mboka. Majorité sont des voleurs. Ba usurpateurs, ba menteurs, ba koyiba mbongo butu moi. On est allé makambo ya ba voyage ya ba miyibi mibale Sassou na ndeko Tshilombo. Deuxième problème, en 2016, ndeko Tshilombo alobaka na biso boye. Alobaka soki totiki ndeko Kabila akoma na date na mokolo le 19. Le 19 janvier. Peuple tobebi. Wana bese Félix Taloba na biso. Atena plus loin. Alors biso ki aleki akomi le 19 janvier. Ndeko Tshilombo, ndeko Kabila Hippolyte. Akomema biso na référendum. Akoluka ko changer article 220 de la Constitution. Faut qu'il a changé yango. Donc songi na régime ya dictature ya Mobutu. Boba. Maintenant Martin Fayulu maboka bien. Na memi wana pour comprendre bisika na zo mema yo lisusu. Mais toyoki kuna na assemblée makambo eza kotoka butu moi. Bango balobi fo babongo la Constitution. Kobongo la Constitution eza na monoko te na mateka te. Okanisa teke bakobongo yango sikoyo. Félix Kateya aza na posa kima libanda mboka kima libela. Kabuya na mama Marthe lokola baza lokola
lokosa mbongo, lokosa bokosi bamiyini mibale. Mama Mbanda na secrétaire général ya Moyi. Basali cacophonie na kati ya gouvernement. Batie cacophonie na niveau ya institution ya mboka. Babongo la constitution. Baloki nyonso baconvaincre Kamere. Yebe moyibi ya mbongo ya 100 jours. Etumbe komi biso na Chilombo, ne touchez pas ma constitution. Ne touchez pas ma constitution. Na nyonso tokomona lelo ezali ba élection. Toke ba élection 2006. Même ba gagné élection. Ye moko ateki lisusu élection. Toke ba pono na 2011 pa peut-être c'est que na gagné élection. Alors bien esengeli to garder période. Après serment nanda. Est-ce que porte-parole opposition ezalaki? Toyeba élection 2018 Fayulu a gagné l'élection 62,11%. Est-ce que porte-parole ezalaki? Toye na baélection simulacre au décoction bamemi biso. La loi électorale elobi clairement un vote esengeli esalema mokolo mo. On a loi électorale. Vote fesema mokolo moko. Mais basa institution ba élection il y a une semaine 7 jours. Était là dans Martin Fayulu maboko bien. Mais tomoni Denis Sanga. Denis Sanga uti kobeta Moïse Katumbi Bibotu. Alors bi Fayulu aza na raison. Denis Sanga alobi combat touta na wa mosi. Tobanda yango mosika na ba Martin Fayulu neti Tshisekedi. Moto moko takoki kosomba dignité na biso mpo na mbo. Sesanga oyo azalaki na Moïse na campagne acomprendre ke Fayulu azalaka. Alors mais s'il s'agit tokosala bloc mpona kocombattre en blitz, tozali komettre en garde ndeko mosite oyo azala kopoza te. Mosite c'est kabiliste, c'est chilombiste, aza opoza te. La moka ne tondera pas. Mise en garde, porte-parole opposition à kotikala kozala jamais désigné na kati ya parlement. Pourquoi? Parce que tous les leaders de l'opposition, le 18 janvier, après publication des résultats simulacres, tolobaki ete maporomi oyo esalemi ezali ba élection ezali simulacre, tosengi annulation ya ba élection. Katumbi signé, to signé. Fayulu signé, Fayulu a signé. Tolobi lisusu ke tokotinda badepute oyo baza élite na parlement wana bameyi. Tolali tolamuki Katumbi atindi badepute na parlement. Tolali tolamuki Katumbi aye oyo Fayulu yaka tosangana tobimisa porte-parole opposition. D'office tondimi ke Tshisekedi a gagné biso na baélection. Tondimi ke Tshisekedi aza président de la République. Biso nde tokoyeba opposa na ye. Or, il y a l'opposition extra-parlementaire. Pourquoi dans le Bongo? Opposition, et ça, maintenant, ma député, la case, il n'y a pas. Nous avons l'opposition, et ça, dehors, la restitution. Et là, on a mis sur Martin Fayulu. Tu connais l'élection, ma député, nous avons l'opposition, en dehors, la restitution. Nous avons reconnaître vos considérations de beauté. Nous avons reconnaître Tchilo Mokonde. Moto azala qui fabrique et pas délicat la machine à voler. Makambo etali makambo opposition papa. Bolongo na distraction. Komba wana tobosanaki yango. Pourquoi? Parce que place sur la photo à la pongia kitoko. Peuple yo moko sa tembo toti ba élection chaotique. Mama porte parole opposition wacha na mututé. Mamona likambo tozana
makambo yako constitution. Eza makambo ya constitution. Tshisekedi veut que en suspendre le Sénat, en suspendre l'Assemblée provinciale, abanda konombe ba gouverneur ye moko. Akoma n'autorité ye moko. Élection ali a éliminé l'élection na maboko ya peuple. Tofotaka ba députés nationaux, ba président de la République. Est-ce que tu dis Mayango? C'est ça le vrai problème. Il y a une grande article verrouillé au biso fotola na katozolo tayango. Article 207 de la Constitution. Mission Tshisekedi des Awana. Mais, dans la Constitution, les autres des Sachilobo. Dans la Constitution, l'article 219 de la Constitution. Et l'on dit clairement que pendant que les pays est en terre, pendant que les pays est dans l'état de siège pour l'état d'urgence, on ne peut pas toucher l'article de la Constitution, même pour réviser un mot, Soko Samoko, Attends, dans la Mboka, soit Constitution, notamment la préambule. Il y a une seule crise, c'est la légitimité. Félix Tshisekedi n'est pas légitime au peuple congolais. À sa légitimité, pourquoi? A outi na volonté na yo peuple était. A outi na volonté à Kandi Manaba machine à voler. La Mboka ne tombera pas. Et le 12 millions de dollars. Et Bimi Mboka. 12 millions de dollars. Et Bimi Mboka. Tshisekedi a kesa na gota pas chez Libanda Mboka. Akene ko visiter ye tour du monde de Silité. Ah, je crois que c'est la tour d'Afrique. Abadi tour d'Afrique. Donc comme il a 42 millions. Pendant que président a sali le Zoumouen. 27 voyages. Si c'est 30 et quelques voyages. Pendant que va fabriquer par Denis Kadima. Mais le problème social, la peuple congolais allait souffrir dans le et qui peut bagoter. Et tali bago pété. Mbongo so yiba mabutu moi. Wale tali bagote. Aye bisi bino abagote la bino très efficace soya. Aye bisi bino bagote la bino maï partout. Courant partout pour qu'on ait 3 fois par jour. Malalangani mosona mona mama azokosa azobuka lokuta. Mama sili tituluka. Alobi, d'ailleurs qu'on crée les emplois. On ne peut pas créer les emplois pendant que l'entreprise est athée. Il faut tomber dans l'entreprise, il faut trouver dans l'emploi. Il y a un emploi, l'entreprise, l'entreprise, il y a Fatim Béton. Il y a Fatim Béton, l'entreprise, il y a moi. Il y a la personne et le Sénat. Ayebi ke Kalamingi tako kosa maladi, mutuka bangwa yine pesa remplaçage ou intérim ya président de la République. Bakakange pe bafongoli biso babi soki omeki. Sesesio esalemaka na ntango ya kala. Tozosala ya. Professeur Tsopo Bitumba. Awa na maloko na village ya Lotete. Batumbi bato na bandako. Lobi. Okeina Ituri, on parle même pas Nord Kivu, Sud Kivu. Occupé par la F23. Mais l'imam est dans Mboka. L'imam est de Félix Tshisekedi a fini ma militaire congolais. Il y a pas un militaire congolais qui va sécuriser ma moté. À qui qu'on sonne Bandoudou. Va sécuriser Gaïe. A combien de temps pour la sécurité, il y a des Italiens. Bandoudou wana ba Italien, ba uti na Italie. Ba ye plus de 30. Butu moko bazoswa na soda moko $300. Butu moko. Wana salaire te wana mbongo na bango ya butu ka moko. Ndike bazokende na yo $300. Mais un militaire congolais FARDC a touché $80 fin du mois. Na banque. Azoke buta bitumba na buto, azoke ne koluka, combattre la peuple, combattre les têtes ya mboka, azofutama,
$80. Policier, $50 salaire. Peuple Kutu, elongezaka so kitoko te elonge koma nango kaka liboka kote koma kitoko biso bilonge beba mpona nini misala eza te zala nota tozela babato de pesi silo baloba koyela so babato de pesi ti lelo tokataki ata bwato ekosalema na balokwa toso ata bwato meti lelo eyaka te eyaka te Paul Kagame lobi nataka marambo. Alors c'est un message d'indignation contre la République démocratique du Congo. Vous voyez que Bazar a campagne, Baouti a la campagne, Baouti il est relié, il y a les chouchous. Vous savez la Ramalamo. Azala qui n'a maman na meeting lobby. A lobby mouillé. Ma Congolais bazo souffrir, souffrance ya ba Congolais, ça dit que na maboko ya ba konzi na ba wendo ya Congo. Abisoki peuple congolais faut bien se comprendre que ce n'est plus les Rwandais ou attaquer Congo, mais ce n'est que les politiciens qui sont là. Il y a des personnes qui ont une politique en âme. Il y a des balais, il y a beaucoup de silos. Il y a des ministres, il y a des députés, il y a des ministres. Yango, tozaka na mobilisation moko. Président Martin Fayulu akosala enregistrement ya discours na ye lobby. Lananga na na mokebi. Akoenregistrer discours na ye lobby. Le 30 juin, biso nyonso tokozala awa 14h juste tozawa. Tokobanda communication. Topesi message. Après message, 15h30, tobandi projection. Il y a discours, il y a Mokoza Mboka, Martin Fayulu. Tokozala to tokozala te. Lokola moyi ekomi kobima ko etufe, tokotia bakatafar awa. Totie bakiti tofandi. Décorer place ma côté projection. Nous avons une image. Pour qu'on s'en sorte, nous avons la carte de ma bafle. Nous avons la maramo. Nous avons la bafle. Dimanche à 14h. Tout ça. Vendredi, mon conseil. Nous avons la maramo. Vendredi, mon conseil. Le temps de ton discours, le premier tomadi mobilisation, il est arrivé à président. Alors ça a 2 mois. Il m'a n'amboka. Il y a une formation parce que notre parti, notre idéologie, on dit même dans l'église, nous trouvons que c'est une idéologie, même dans les différentes églises. Catholique, idéologie, tu connais, on a comme mon doctrine. Nous sommes les sociolibéralismes. C'est ça notre idéologie du parti. Nous sommes les sociolibéralismes. Notre vision du parti est de se bâtir un Congo libre, digne, fort et droit, prospère. C'est ça. Il y a une grande formation, il y a ma parti, il y a un monde, on va dire la sociolibéralisme. C'est pour ça que le président Martin a été invité pour la formation de Kosovango 1 mois. 1 mois, c'est à Kosovana. Ma tournée dans les différents pays, dans les bagages Mboka, dans les corps diplomatiques. Kosovala na bango courage et poche ko bongsambe tu malamo. Soki to sisi 2 mois. Secrétaire général de Vos Kitoko a lancé biso date ya guerre président Martin. La mobilisation postpose la mobilisation populaire. Yango na kosenga na longola kobanga. Eloko ezoti na biso totika chilombo totika ba ministre ba ibaka mboko eza kobanga. Mokolo oyo Kinshasa tokobima plus de 10 millions de kidwa na balabala.
Tshisekedi akokima. Prise à soka oyo Kabila Joata oyo yango tokoti makama constitution. PPRD a se mobiliser. Biso to se mobiliser, ba mouvement citoyen ba se mobiliser. Société civile même, l'église même a se mobiliser. Mokolo oyo bakotia loi na parlement nde biso sur la balaba. D'ailleurs, moi de dire oyo eza moya d'événement. Ikozala moya jekanisi chimba taishina taikondo. Moto abangisa yo te. Tozoka na malamu.